TV, MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Tamara mokilo mona makambo. So tamara mokilo mona makambo. Exactement. Bande ko plus ou moins 2 semaines passées na bande ko bosana. Batinde nga ba image mo mbalo. J'espère te bele ba mona kiango. Na ba WhatsApp. Bo balobi asala rasoki na babenga ngoni. Na Rabank. Robank. Basa na Robank. Baza ko zubaye. Vous comprendrez. Tala mobile kitoko. Malheureusement ta beba. Tala cimenterie neti moisi. Tala les boumou. Patient. On mari. O bonandaku lobata ko kasute. Si la vidéo est en bolo boye ya wana belle famille basemi kilo bamoni babokilo bamoni ko sambisa mwasi boye lelo yo bat ba ngo finga basi basema bala bandumba mon mo ba conséquent moko ba cause yango pour ça nzoto sila kana nzoto siko mbala komiti nikachakale Foza Nzambe ataudu na Nzamba ngo pesa mine mo donner sauter. Ah oui parce que Nzambe belé bazo céder. Pesa mine mo donner sauter Foza gardien du temple pour fermer les guerres. Oluka Nzambe était sans effet. Par exemple monsieur te za aujourd'hui. Naka peut-être il y a maladie hein. Na oloba naka wana. Oya basalite oya buzoba oya banina kutundeni banina ndeni nakangyo boy katuka full cap bandi opesi passe pesima perat mona lobela mambo ya leona bakomwe koma bazona mo entreprise olojara wapi ba banque kolobate plus ou moins 2 ans passé na salle émission mo wana lobela mambo ba banque parce que moi j'ai un ami to tangana ye kola na ye biso de pour quand aux alors déjà là bana mike wana ba on ba na les gens okende ba église ya ba réveil wana biso zana ba catholique aiba tellement nzambe ko mwana na me osale ngolu ayo zo msala na Robank na province moro on t'a compris na izena kinité du coup on va faire ya musala mo ba réunion ba nini aboya ki par na été ba ko invité autrefois derrière lui écoute moi je suis trop jeune pour non côté de le non seulement ça dans un chrétien le quel est problème ba viraille na lobela likambo ba tubele ba komela ba benga mama tikalo ba mama maîtriser biso ça va qu'on a OK madame lelo tant vidéo moto ebimé ba tubele ba komela ba bisinga mère lobela makambo surtout na ba banque ya on peut constater mibale belé basala na ba banque bazala raba tomba mibale bazala ba mfwenge mibale belé basala na ba banque bazala ba mfwenge prani otunguleleki miliki siko eloko e kamu singa pe sekisinga na vidéo ngo botuna ngani bando bolimisa ngai en fait na ebike ba des fois bano bolimbisa bazora bon na sima OK naebi sikoyo je ne pouvais pas imaginer que do etikala matanga na makanisite et là on a moni etikala matanga na makanisite que bambe va vendre la hango bolimbisa ngai oh bandeko no kwazo vandela wana ndinga bapigi me azo vandela yango bozo ona sango ele kelinga oh mais ça c'est fort bandeko bolimbisa mambo mawe
mais esekisi ngai ngabi o bango pe basalaka boye en fait nga mutu na na bika bo ba défendre non ezalaka peut-être que la jeu ba matie na mbetu ba image to mona en passant quand des batinda ba blongo ba salité de fona ba téléphone netu mona auto mona récemment mikolo lekia muni mbala matie na mbetu gumbe makolo ni ekoka akonguluta yi na bika bo réflexe peut-être bouquet le rotan pata mais on a yeba quitté et depuis nous besoin de ma position et belé ah mais franchement que Jésus revienne hein obi que soyez unité italien reste mazanza mais parce que à lire ma bozo kendede bandero nanga mokili ya mabe mokili za somo mokili za nkele mokili za salité est-ce que au bomba mezate est-ce que au tchalo kolezate si ce n'est komitika na maboko ya Nzambe yaya tu au son de ma voix pesa vino na Yesu ngana o jijete na pe o condamner mutu te na ebite et là on ne sera aussi retrouver na circonstance oyo ta mususu eza vie na yo ndeko bongo la motema Yesu alingi yo a capable ya kwa sire vie na yo peut-être kozanga pasi influence baninga et ntamakela o mobali elembo autorité bakosala ko mamba boyete na lobele loko na lobelo diable amabe diable satana zama be bandeko niveau à lire mambo zo kendele ampleur mambo zo zwa ndenge zo zwa l'ampleur ça craint na tuna toujours motuna oyo dans les 5-10 années qui viennent les années par rapport à mabe otozo mona to pito bika lelo dans les 5 ans 10 ans qui viennent et comment ndenge na tuna question ana parce que Nzambe na lobai na osala ba live moko pona obenda ba boti matoi na osala ba live moko pona obenda ba boti matoi bobatela bana tana lo bobatela bana surveillance les cas et surtout prière parce que Bible zoloba bitumba tozana ngoza ya nzoto te mais to litana ba principauté to litana ba esprit to litana ba esprit au kaka langage esprit aux apparents aux dur mais ce qui le vie à prière ezate ce qui est soit ezate ce qui le sang ezate eza compliqué na lo ba mamona tina na moni bilo mo wa somo bandeko ka ba téléphone. Il y a des groupes qui se créent, des WhatsApp où des choses abominables se font. Quand je dis abominable, des deals, des Nibal Nabasi, des partous, et des transferts à ma vidéo sales, compliqués. Et on m'a envoyé ma vidéo moko et ça somme, il n'y a même pas moyen de partager ça. Et ça tellement somme. Façon bana ba obeba, façon ba obebi sa bana, ba ni ko supporter te. Ya no ba ina osaba live mo nzamba pesa ngata na bena ba boti matoi. Bana na bino ba kenda na banda ko ba tout s'il vous plaît, j'insiste. Tala, il y a des gens na apparence bo soupçonner te. Nanda on beso ke okuta note lo mo ma beso ki nini mais ba pratique les karakuna na butu. Mambo les karakuna entre bango ou supporter te bo battre la bana bande konangai non ça des vidéos na pesa bino ba détail bane belé ba obeba bane belé bo initier bon na ba mambo déjà dès le bas âge les loka na mona vidéo ya jeune homme mwaza adolescent a mineur engambe ya noko mwazo zoaye mwana mobali ya mibali ce qu'on va si sensibiliser parce qu'orgasme na ni ces alaka
sodomie ya omoni ba pede bakangama kuna bilengi. C'est ça le diable. A fungoli batu misu. Ya omona bisika o système a jardin dedans. Nzete o bamona bazana o mikolo nyonso. Mais quand ko satana fungola nzambe ngonga la famille n'a continué évidemment na auto sala awa ndeko mobali na biso oyo ndeko na biso mobali kitoko regarde comment il est beau. Mais à comment moi si ba komi ça moi si. Ba bilo ba bozo salema misusu kapo azo poste, musupo abate la poste, mususu po azo mbongo, en fait c'est compliqué. Et j'ai développé en disant que ban ebele bazo initier ba modèle bas âge. Na ben on saba live moko na benda baboti matoi bo batela bana. Mon kilo bon mon les ko pola. Bible zolo vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde. Le monde c'est un système. Et ba oya mokili baza et basé belé kolika ba oya mokilité. Donc des vrais chrétiens. Est-ce que vous savez que ba vrai ba moké est-ce que boyebi ba nzamba solo ba moké baza ko luka. Bon dimela ngai baza ko luka basé belete. Toza moké ya ko luka. Mon kilo bon mona ya ko pola. Nous avons la grâce. Nous avons développé des mots avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons parce que le Seigneur m'a ouvert les yeux et l'intelligence à comprendre ma moussoussou. Bomoni, mon qui les bananes batomi balé, Adana Eve, ok? Le communé n'est commis, ok? Si quoi, les deux deviendront un de la Bible. Sous bali moi si amabe, tout mon bala mabe. A opolier yo, a bosuyer yo. Et tant que tu balé babotaka, ils reproduisent ce qu'ils sont. Est-ce que vous savez? Circé, babota on a n'importe qui t'es. Babalaka n'importe qui t'es. Mon ami, tu seras surpris. Mon fils aîné, azana ba caractère mambobele ni tata bouteille. Siko ba lolenga ngo normalement ezala mingi na bato ya Afrique. Mais bizarrement lui il est comme son père. C'est juste un exemple pour dire quoi? Tu reproduiras autoza. Passer moi zote sur le lundi sans à lobby. Moi nana ya moi si. Abegeaka. Ye abegeaka. Aboti moi na zo begelo la tata. Na peut sous pour comprendre. Tu reproduiras autoza. Siko so kutena makila ya mabe, mon frère, ma sœur, olela. E babiloko wana elongwa kana pasi. Pour mon tozo changement, ya ba makambo misusu oyo ezala na kata makila. Il faut vraiment babenga ngonini conversion à solo et salema. Et na l'aide du Saint-Esprit de muto bana osibi ba transformation ba mamso bana koya. Sinon te elongwa kate ata opesi conseil et kendete. C'est comme la sorcellerie. La sorcellerie c'est dans les sangs. Comme toi soit délivrance à sorcellerie et sa prière à une minute c'était de bakani saba. Et c'est une orientation, une directive, il y a des choses à faire, des actes à poser pour nous quand maman est solo. Et ils allaient m'inviter. Bah témoin j'ai belé boyo kara. Nazara ndoki. Nazara des ceux qui secrétaires laisser faire. Nazara des bureaux laisser faire. La plupart ce sont des sorciers réformés. Bah y en a pas au salle à théâtre, on a un scénario. Une façon où le récupérer, tu peux pas gagner les sous mokili. Ta mokileza ko beba bandeko na ngai mokileza ko beba et j'ai vu des images
ou katinga motema. Il y a des parents qui ont initié la sexualité. Moboti a initié moi dans la sexualité. En fait, ils ont des pratiques, ils ont des rituels. J'ai vu l'image maman moko. Na moi a plus ou moins 5 ans. Il y a mobile. Musuna mo, il y a batu mwindu. Musuna mo naki no atamendele. Musuna mo naki mondele. Maman moko na moi a 3 ans plus ou moins. Voilà, on dirait ça en Angleterre parce qu'un ami a cette dans la vidéo, on a cala plus ou moins 3 ans passés. Maman zola qui sa moana. Tu vois, au sala on a nzoto na maman. Pratique na nzoto na maman. Ka moi bébé moi muke na moi ka moi ka loko na e. Parce que maman na zo sala ki moi na sala ma monde ba sala mon ami mikolo. C'est la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle sorcellerie. J'ai vu des images. Et bah inceste n'est ça les marana ba famille belé nous avons une jeune fille moko dès qui naît muke il y a pas 3-4 ans plus ou moins azo si c'est moi na muke telemi à sensibiliser les gens dans la journée na moni ba vidéo mususu bana muke ba 12 ans ba ça va partout na moni ba image ya bana ya ba collège bana ba classe quand on va qui dans la école dans la classe bana ba ça ba mamba salité ba msuba ça va partout na ba école na ba uniforme na ba bâtiment yango ndeko yo mo Kristo chose dans la vie de prière équilibrée tenandako ya olonga te olalo lamuki ukamwe mambo mwana no abiki mambo moni tu peux pas apprendre sur ton fils, ta fille. C'est compliqué. Tala, bana baki na banda ko batute. Ote muninga na to sambela na ye. Nazala na babysitter moko moi na mibal, moi na misato za na bébé precious. Comme déjà na 12 ans. Na no etike pas une dame nigérienne. Moi sona banda ko sambela, ngana yebi a sambela. Mais ça le mo eleka nzamba linga ka afungola nga miso na comprendre que kosambelo na mona eza yango te mwana na ya mwasi po abotaka bana basi mwana na ya mwasi ya mokeba plus ou moins 8 ans atuni papa na ye que différence ni entre mwana mwasi na mwana mobali pa anga na bandeko basi papa na ye po expliquer azuye amemie na kata toilette afungole tirette alakisi nzoto na ye or bible zoloba mwana komona bulumbu tata na ye te sikoyo bizarre, c'est sa maman qui m'apprend ça peut-être dans les solos pour la mon normal parce que mon santo a réveillé ngai na comprendre que ma beza moi na omela so on a tena longola kai moi na moba auto qui abusé na crèche na Cameroun je crois ba tubile bolandi on a ça la vidéo uniquement rapport à mes golobela likambwana et moi na moko eleki na Cameroun quelques semaines passées nimisa yi Cameroun ba bomaki et pas ya papa ya camarade na ye akina ça ba devoir parce qu'il est pas master na wana ya mobali moi fillette moi ba 11 ans sona bosanité moko mususu malheureusement jour ya mabe tanga kei tata ya camarade na chaki misu a juillet a matisi na chantier mo na cheve ka likolo ya ndako na bango wana ce que camarade na ye le mwana ya tata wana mutu azo surveiller mouvement ya bato soki bazoya et le père abani ko ve mwana wana de 23h à 3h du matin soki 4h du matin mwana na kufa na minito aza na sama bele baboti bana bino bakenda na bandako batu te yeser na biso église to yebani ya pour ça la révélation il y a Oyaza, il y a Tadamnaï, parce qu'il y a des gens. Moi j'ai eu une amie, Banda wana on va peine aux alasuna ba mastate na vinanga. Et c'était la seule amie. Pour nga nazala parce que nga nazala ba ami bali tant na zokola. De au moins on so jouer na problème yondo mtu wa mabe. Ana olembe seke mo bwana ngo idete. Asunga kazara motema malamu bwana ngo idete. Même kolo mabe kotaka entre ngana e. Et quand le Seigneur commença à me révéler, à me parler, j'ai compris que mon kilo est au place à Charlie Koloezate. Talabatu Bazali. Bizarrement, elle voulait me sacrifier. Allez-y comprendre. Mais quand elle est bien moi en Zambé, quand on a tumbolara,
yoka na Orlando tena mona muke tala mukile mabe mukilo bomona eza mabe y a pas que ça. J'ai vu des choses horribles. Il y a des familles de sorciers existent. La famille, pour chuter, je disais, il y a des familles de sorciers. Famille, mais abandoki, ça existe et beaucoup. Dans mon kilo, tout ça, la famille, il y a abandoki, et ça est belé, baza est belé. Il y a un monde qui a baboti matoyi. Ndeko na ngai babala mutu nyonso te o babota na mutu nyonso te o bebisa vie mobimba. Plus ou moins 2 ans passés, jeune fille moko aza en Belgique na komba fura asalaka ba révélation moko terrible et nini sara réseaux sociaux. Je crois ba tobeye ba yebi a métis. Moi na ba na ko bizé nanu na mobile ya mama na ye. Donc apparemment mibali ne sont mana zo ba bizarre. Et suki wana te. Tant azokola, yena mama na ba koma ba lesbienne. Maman abotai na ye balele. Ba vidéo neza na YouTube ba tobele ba landango. Même na TikTok a ye circuler la ya ndamu ndamu. Yana ba traiter des malades, ote fuya na problème motu maman zo besoin normal tété bino de boyebité. Bino de boyebité. Elle a parlé des choses graves, des secrets horribles où existent. Rabatobele ba ignorera pe ba éviter. Moi na no ke sala ba partout, c'est mutando tindara ye mobile mama na ye na mama na ye. Pour la nina a récolter ba sema ça va na mibali. Ba mibali ba zaonde ba zoba. Ce moi ça ko mitika ya mon chance à vie. Ah petit wana na liaye. Ah petit wana na betaye. Petit wana na ko. Azoe bate qui se vie na enda zo en danger. La fille a été koloba pourquoi elle en avait marre. Alembi vi wana salité ana posa bika bongo la motema. Alobi mawana mibali nyeso babima na ye. Siko mwana wana azana bana bota et abanda ko sala des fois ba partout na zemi ana zemi mais mibali belle ba okoucher siko motune ezali mwana wana kata libumu tanga obima vous croyez que obima normal amutu normal mwana wana libumu na yo ba osala ba partout wana a osala motu normal te mais lobia okola okuta na ye na nzelo bi ivre chérie. Il noko est vrai Joe. Encore la plupart ba métis baza kitoko. La plupart, exception mais généralement baza la kitoko. Et na mi bali na basi. Et o mbali toko moi si kitoko. Tombo blanchi. Ndeko wana tanga ba kombo ya bato minene ba musicien ba boakaka na ba nzembo. Bato bolanda ba témoignage mwana wana boyoka ki ba kombo ya bato ba boakaka. Ya bato Belgique. Bino badolinga bato ba milliers abimana songolo omona lo kumu mawana yo soko yebaki yonga na riva bato mine était na fina ngai na tie parenthèse wana oteza ya mote ndeko mwasi oyo aloba makambo moko. C'était prévu na bandela témoignage ne malembe mais ouf batan ba noza na ngate parce que bimisa babilo moko ba secret ya somo oyo somo la na kufungola ba mystère na ngo awa pour ça ba crise. En fait, je parle des familles des sorciers. Des familles des sorciers existent, des familles à bandoki. Parce que beti li solo ba bana ko kendara des fois ba ko participer na ba rituel. Na ba sacrifice humain na butute na moi na miso ofungwama abeta lisolo ici ba kenda na église mo na Suisse église catholique quelque part où ba mela sang humain balia musonya moto na butute boye physiquement ba kenda ba boma moto kuna suko bato ba ebite nde ba traiter ke moto liboma ama amazolo beza na nzela te bo vanda na sina landa témoignage ya mondele moko abongola motema mundele abeta lisolo il est né na famille bandoki. OK, azo expliquer alors na copine na ye moko na kokola bomwana copine na ye wana ye pas zalaka ndoki mais sauf que ye bango baza ba victime en fait na sorcellerie ezala ndeni eza na bato il faut ba régner
yana bato faut ba kamba yana bato faut ba monde ba diriger ba rôle mais ça ba misu bazala ba sacrifice ce que copine na yo na zala ka mbeka zala imuto il faut aller ka un jour mbeka. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles comme ça? Il y a des gens comme ça. Ils ont battu dans mon kilio. Bango ba bataba. Il y a boya rozala meme, boya rozala mpate ya moto. Même dans la famille na biso otozali. C'est dans toutes les familles. Il y en a blibu mususu. Moi papa boti bana naï. 5 6 7. OK? Na bana wana. Ta mususu moko rozala mbeka. Mususu mi balé to mi satu mabumu na bango nde kozala bambeka lo bano bango ba kobota ba kozala en face sacrifier ce ko ba sacrifice ngo zala ndene misusu kozala spirituel de genre ba ko utiliser bango kaka ba énergie étoile lo ba kozala ba biloko te na mokili ba vaut rien muto diamba lele donc des gens perdus dans la société basant la place c'était bat mo ka ba se retrouver na kata ba moko boya compliqué vie beba do vie aux amalongata aux stabilité misusu a aux alambeka ya bongo karaté mais physiquement pe faut ça sacrifier on a tant sur ba l'excès na ki sa kufi pe na bo moto siko na ba rituel hein ezana ba bato oyo ba bomara bango pendande ba bomara bataba na butute na moi bakati ekingo nde maman mbalo na bano bimisa ya mondele c'est un américain sur na bosanita zo expliquer nini bano kinda na bazamba na ba prêtre ya famille hein parce qu'il y a des prêtres na ba nkumu wana parmi na lo ba bino ba mamba somo ba biloko que le Seigneur nous garde na bi nzamba au contrôle. Ah oui, parce qu'à chaque fois on aborde un sujet aux en retour il y a ma casse et on a un lobby là-bas spirituel tout le temps. Ouais, on a un lobby là tout le temps. Ça va retour à ça on a il y a ma casse, ma casse. Bana bino bakina bana ko batute. Bo sambela pona bana bino. Na ba classe ao ki bazo kende ba okutana ba ninga ndenge na ndenge. Ba kokotsa ona mambo belé ya mabebi no boyebite. Maman m'a témoignage, maman m'a autant ça même pas un mois, plus ou moins 2 semaines passées na TikTok. C'est une dame ensemble là. A obeta li selon deni balinga ba sorcerer moi na. Camarade na classe Kabila qui est cadeau. Il y a médaille, babenga ngoni. Il y a necklace. Et là on va la na kingo. Ce qui chaînette, ce qui nene. Ce que maman ba ontara moni on a okata na mukuse hein. Alinga ita la tango. Après ça tant que carabité ils a bien que na limite ba cadeau pour na limite yeba bisa ke no zongisa ya so ngo bomba ngo so na tiroir so yewapi et na butu ba yeba bimisa yi tango abaye azoyoka ba master na yeba voix ebele bazo bisa ya ka libanda mo to côté za te mama la bina termine porte. C'est ça. Maman Longonia, une femme qui prie à battre la randako. Yoka muta ba distraction masolo buzo ba salité na TikTok et que yezoni muta ma finga so fungoli live ba niko soso la ya mama ya tata ya koko ya nani ndako na yo passoir ba yana butu bazu déjà bato bongo déjà sur l'année moment ba pumbora na ah oui ba pumbora do na bana baza ko beba ndako donc salon foot ba benga on une football pitch ya bandoki bango tuna mibal de famille des sorciers. C'est ça. Yaya bondela rapona bana Bible zoloba. Moboti wa sambelaka azo santu sa bana nae. Est-ce que boyebi? Nos enfants ba battre la maka cause alliance na biso. Sko soki maman, papa, osa surtout maman. Osa na alliance na nzambete, tu vas exposer toute la famille. Baboti bovena bana. J'ai vu des choses horribles. Na moni mwana moko. Il y a moi c'est plus ou moins 5 ans chinoise. Ba PC tablette et puis grave azo fi ba 6 ba PC sex toy. Mon ba sex toy ba plastique. Et cause a plus ou moins 12 cm. Et cause a monnaie net musapi na ngabo. Parce que moi a plus ou moins 5 ans avant de lolo ko nezo kota na pete zo bima na pete. Ya zo na ngoje. Azo sakana ngo. Azo kota zo bima zo kota zo bima zo denda. Azo sekana ye. Bana ba pesi on ba parents naï parce que na âge na ko ba mambwana de. Il y a des familles de sorciers. Ce ko ba bana na lobi ba okuta na mibali na basi. Ta musu mwana na yo. Ta musu eza yo moko. Yaya lokelo nyanzambe.
ndimela Yesu pe kangama na ye yo okendaka église yo yebi Yesu mais moi loyenge ezali tala tia série na vie na yo mokilo bomona eza mabe parce que lelo soko okufi na état oza nango eza compliqué. Mes frères et sœurs, j'ai vu des choses horribles. Nazo insister au boyoki na eloko te. Que Dieu m'aide, nazo attend dans sa live. Panza vidéo on zamba pambola. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mbo vanzi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Ntango akofi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo